Brasil, informação off. Senhor, quero ficar com você. Merci bandeko na ngai. Merci Régie, place nyonso bozali kolanda biso. Na banza émission ya poka lelo ezali kopesa epai ya ngai frère na bino ndeko na bino Joachim Zambwana. Nazali pe awa accompagné na station ya radio na biso 3 fois www.radiolisolo.com. Tozali pe accompagné na banzembo ya ser na biso awa Nana Lukezo. Tozali pe na bandeko ya ndenge na ndenge bazali connecté awa. Mama Mise merci na mona kyo déjà. Na yebi ke okozala na besoin ya koloba pe à n'importe quel moment na koyiko pesa bino pe antenne. Kiyeba o basili koyeba ngai ngata na kuraka émission na ngana liaka mingi 45 à 1 heure du temps pona pesa un peu sarclage nzela nini tozali kokende. Pona information ba o bazali kolanda ngai pe na s'intéresse ka pesa te ke o batu mingi baya kokota na émission na ngai mena zaka na besoin mutu moko ka aya na émission na ngai mutu oyo akoya ko opposer ba makamu na lobby ke o lobby lokuta. Mutami balenga na lukaka mutu oyo akoya ko sunga pe ko loba ete likambo lobi tikanga pe na loba experience na ngai po ete ndeko musuta ko yoka pe azo mayele nga nazali pona popularité te nga nazali te ke lokola pasteur wana ke poto sala plein. Moi je ne suis pas un homme de plein, mais nazali mutu na lukaka mutu moko na sili ko yebisa bino déjà. Alors émission poka lelo titre nazali ko pesa bino ezali te ba congolais tozali ko kufa mingi 8 millions kaka te oyo onia ko yokene ko compter na est. Mais tina babalabala na biso na tango ya kala batu bazala ko kufa muke. Mais na tango lelo batu bakomi ko kufa ya trop chaque heure na minute soko bengi na Congo na ba ville minene au moins il y a des cas de décès. Ba cas de décès au moins na batute na accidenté. Mama pe asate ke arate ko bota. Mais mingi akufi kaka boito zako yebate. C'est parce que formule ya ko empoisonner batu ekomi ya ko panza na trop. Kinganga ekomi ya trop, kinganga place ngo esili kokota mingi na bokoko. Mutu nyonso akomi kokende tokene ko traiter malade na bokoko, mais na bokoko ngo azali kokende nzoka nde ba poto ba kopakola ye, ba makasa ba kotiaye, ba biloko ba kotiaye eza ba biloko ezali ke pona ko boma kaka nzoto na ye azali na diabete ba nzoloko basili kokata ya bakoko, ba nzoloko wana epesi ete mutu diabétique alingaka jamais pota ezala na nzoto na ye. Biloko ezali ko boma batia trop. Na siliko condamné ministre ya affaires ya santé publique. Pourquoi? Parce que ce sont des pseudo-médecins. Un médecin a koki jamais ko tolérer traitement ya makambo koko ndenge elekaka. Si bien que bango peka ministre ya santé publique mtesili ko permettre service d'hygiène après ça ba permis d'exploitation ya batu oyo bako traitaka na bokoko. Biloka boye bakendaka kosala inspection na ba laboratoire batu oyo non. Bakenda kotala koma bokoko oyo baza kosangisaka bakisi na bango oyo non. Bakenda kotala est-ce que tozwa exemplaire ya modèle ya pharmacie na bino bokoko to kotala na laboratoire soki bakisi oyo ezali na ba poison te soki esili kobeba te non. Batu nyonso bakomi na bokoko. A se dire je nazaja ko informer bino ete mutu nyonso azokende kolandaka makama bokoko il faut attendre ke oza kotimolaka libulu na yo na cercueil na opoko ne kokufa. Olingi kokufa noki kota na babiloko ba traitement bokoko. Olingo kufa noki kende kokota na ba laboratoire bukoko na kende koyeba soki mwasi na nga azali ndokite parce que tango kende kuna bakoyeba soki mais c'est vrai yozo réussite c'est passé c'est ta femme qui est derrière tout ceci bosiko divorcer moyen ezalite mais na ko pesa biloko mo boyo kende kotele wana et puis akokufa na ye akufa bat bakoyeba te jamais bakoyeba te mususu pe mais mobile no wana medite tango kozana na ye kotia ko bonga te tala bande ko bokena na poto ba mususu ba ye après tala ba western baza kotinda kambongo tala bazo somaka ba lupango tala bazo sala yo mobile oyo hey akofrene vina yo koma koko kotia ko mona pe clarté sikona sala nini bon tata mwasi promesse alite nga mwana ya kuna ezalite passer mikanda ezalite mwana ezalite est-ce que ça ba camarade pe ba yaka wana na Congo te bazali bon ça va tamba ko ya yebisa mba leka na ndaku et puis tamba leka na ndaku mwa difunda moko boya ko ya nango mbika ezana kati madeso zana kati biloko bakoko ye me na téléphone ba soloki na bango déjà
ke papa na bana keba yoko mekate bana pe bazala kutu te na kafe wana na koka wana pesa ye akolembisa motema mbongo nyonso wana kosalaka e bana yaka na Western Union no yo nde zoba ba préparer biloko motanga ko melango après 10 15 2 1 mois tout ça mutu cadavere akufi biloko yango tozali kolobela metika na yebisa bino ete na tango ya kala batata na biso bayaya na biso bakolaka les années 50 bakoki koconfirme ete bakinganga ezalaka na bamaison moko na bavillage moko bien limité na bafamille ya bakongo précisément bantandu bazalaki na bato babengaka koma mama ndona tata mfumu bango kaka bazalaki na spécialité na ya kosala kaka bakinganga na bango oyo mais na cité biloko banganga ezalaka te vers les années 60 tant Mobutu ayeko koma na pouvoir nde place Mobutu ayeko consulter ba marabout nigérien ba marabout sénégalais bandingari bango bata liboso bayaka na ba formule ba poison na Congo. Pourquoi? Parce que Mobutu na ekiri na ba ministre nyonso ba travail na ye sans exception batata nyonso na kibokolo ya buzoba. Ils avaient participé na koyeba comment ko empoisonner batu. Et ba biloka boy, ce sont des marabouts bazaki na ba pembeni na bango. Ba marabout yango ba collectionner bango na ba pays ebele. Donc batali boso ba kosa ba poison ya mabe na Congo, ce sont des marabouts. Ba marabout bandingari. Na kala toyeba ina ko voyager te, to kansaki ndingari signifie seulement un Sénégalais. Mais na data lelo to sili ko voyager to monique ndingari signifie seulement mutu nyonso Afrique de l'Est. Alors bata Afrique de l'Est, ba Nigeria pe bazana kati. Alors place wana ne bayai ko kotisa ba biloko oya ba marabout ya kobomaka batu à travers ba politiciens. Ba ministre bayai ko simba sipe ba biloko ndengwana po garder ngenge na ye soka monique a poste oyo moyen zalite il faut ye akufa ngana zo yango a promotion oyo il faut ye akufa na vangana mata promotion ba PDG ba ministre batali boso ba kota kina misala ya ko bomisa milimo ebele ba activiste ba politicien ba tata ya kitoko oyo botoka ko zana baona mboka elelo yo ba dirige so mboka ba kufa ba o batikala bazaba kifwe sekele bao nyonso batikala eza bango moko bazape bango moko na misala wana mais vrai batu penza otokai kozana bango ba vrai politicien ba vrai combattant ba vrai bato bazali ke oui ba compatriote to tikala na bango te parce que ba faux compatriote ba lia bango ba politicien tia bango na lisa batali boso ba éliminer nombre batamayele ebele na Congo yekolana na basi 90% ba poison ezalaka toujours utilisé par les femmes raison nini parce que basi baza capable ya servir na mesa, parce que basi baza capable ya kozwa tata wana bakene na chambre na hôtel, parce que tata mabasi baza capable ya kolengo mona mibali facilement. Donc les femmes 90% na statistique naza kopesa kama ba mona na misala ya empoisonner ka batu. Misala oya ko empoisonner batu bakeye ko zulango wapi? Bango peteke bayeba kayango me baza facile bakosama na banani na banganga na banani na bato bazana ba poison na banani na ba famille na bango pe bokilo soka lingi yote keba yo mobali aza capable ko utiliser fille na yeke alibala oh c'est impossible unique moyen mwana ngako yuko koma libre tata wana fa kufa ba fille ebele base ebele na mama bala ba utiliser bango pona ko boba mibali na bango koma libre croyant que mwana mwaso soka tikali libre biso na famille to bongi. Mais tout le monde a peine à souka été to tirer conclusion que moko pété aboma mobile na ye bongo za mobile asika bongo abonga na mobile asika parce que mobile yango pe après tu baboma ke par complicité kaka bata misatu baye komona été bazali pe na misala ya empoisonner batu ba chef spirituel ya ba forces église okonokuta o église oyo église ya mama Mbikudi o église oyo mama Mbikudi amona kama makambo o église o tebo na boy mais place wana na telemina no passe ke na kopesa bino preuve ngai moko na vie na ngai comment ba église oyo ekotisi na misala kwa empoisonner batu po ba lakisa ngenge na bango ya puissance na bango place o raison na telemeli parce que na lina pesa na mama mise antenne soka zana liloba ya koloba et puis soki après mama mise osilisi na kopesa pe ndeko Deves soki ndeko Deves osilisi na kopesa pe ndeko Igete aloba donc tika toba na mama mise na moni o répondre nga déjà été ozaka ko landa nga me ozako lobate na kepa ndeko na ngai ser na mama Igete yo mukonza ba mama je ne sais pas soki ozana likambo ya koloba awa eboto papa na biso mosala nzambe papa na biso Joaquim na uti kolanda ba développement na uta e bandelo taisa biso histoire ya Kayepe Abel otasi so lenge sata na buka kini beko na nzambe asiki kokwe awa na se otasi so lenge trahison esala makina epai na Kayepe na koboma ndeko na ye Abel ke bansamba pa bona dileme wana
Tena exemple wana ezali kati na Biblia toyebi ya bene. Papa na biso na oyo etali susu na kibokoko. Tomoni ete bokoko ememi pepe na Nzambe na kati ya aveuglement. Bokoko ekomi lokola chemin moko mpo baachete milimo Nzambe asili kokeye na monde awa na mokili oyo mpo ete bazanga bokonzi ya likolo. Ezali kosala biso mawa mingi mpo na bandeko bazali kosala bokoko pamba te moko na suka ntango Nzambe akokita mpo na kojuge bato ya mabe bayeba ete bango bakokota na bokonzi ya likolo soki bakozonga na trois chemin te banda nzela ya Nzambe papa na biso. Bato wana baye na kati ya molimo mabe na bokokiste wana baza koautorize ke yo bana na mwana noko na yo moto baza na ye sa moko eloko tobengi makila eza na puissance makasi yo sanga na nzoto na mwana ndeko na yo na ngambo ya bokoko babi wi mpe amene ezali ndenge wana bato bazali kobebisa Biblia bazali kotelemela liloba na Nzambe. Tomona kati ya Biblia ntango saka nakotaki na kati ya mondo Noe azalaki, ça veut dire ekomo ekotaki, masanga ekotaki, masumu ekotaki, kindumba ekotaki, Nzambe arekomandaki Noe abi teya liloba na Nzambe. Rekomande moto moko na moko tena koboma mokili oyo tonga masuwa banda koganga prêcher oya koyoka akota. Sans oublier kotisa nyama mibale na kati ya masuwa pamba te tango na kokitisa mbula ya makasi ekobeta ekozala somo. Papa na biso Noe bandaki koprêcher. Alors bandeko bobongola mitema Nzambe arekomandi na kote ya bino na koboma mokili oyo bato bandimaka ye te bazosekela biso baya moto oyo yokolakisa biso nini wana masanga edomine pite edomine masulu edomine makambo tu ya mabe edomine. Me lokola Nzambe azalaka moto bosengo mpe ya verite tango na ye ekokaki Noe bandi kobelela bato bayokaki bakotaki akotisi mpe nyama mibale mpe ndenge Nzambe atindaki ntango Nzambe akwesaki mbula emonaki bato kokufa komela mai bazali kokufa sur place babandi kobeta masuwa Noe efongola eza lokola yo ozali kotia moko na lelo ozali kopesa bato danger ezali katikati na bokoko ndenge Noe azalaki kosala moto oyo akoyoka akozonga na droit chemin na Nzambe ya solo ye wana akosangola bokonzi ya likolo me oyo akotia tembe bokolango ekoza azali kolela azali kokufa azali na pasi mpe totali bato ya bokoko nyonso progression na vie na bango ezali te baza bato eloko bazali rempli par l'esprit de démon vie na bango mpe physique ekendeke mosika te moto moko te asalaka bokoko apambolama azali te bamonaka pasi pokwa balalaka te na butu koyotaka bandoto ya mabe tata mwasi mpo bozosanga na ye na nzoto moko na yeki na butu ebi tosanga Nzambe baza na bavision moko kaka ya mabe. Tango yo komi mosala Nzambe apesi yo don de prophétie et don de vision papa eza na basecret prophétique oyo tokokobimisa te tokobimisa po erendre clair na Nzambe papa okomona moto alobi nazala kola na butu naosanga na tata na nga okomaka mwasi ya tata ndenge nini o papa na nga ayelakami eloko moko babi o mwana nga zwa tango na se ya mbeto na yo eza probitali protection tango nga na tie nakomi komona na butu lokola nakosangana na moto sio leloko nakosangana na moto si ekomi te komesana na ngai okowa papa na ngai yerisina be moi loko omonaka na butu okomi na pouvoir mosusu me ekobeta ngo na moto te eza sekela biso libali papa oza komona sabeli bokoko ememi bato malembe na kobunga moto bosi bobalisi na tata ya na butu me na moi mpo basala mpe kobezali facilement pamba te na butu ja basalaka tato ya boti yo oza na sa na ye kaka yo si na ye oyo abimisa moki na se te abaluka koma mobali na yo kaka na ngambo ya bokoko siko bato baza na ngambo ya bokoko oyo bakangami na esprit wana ya demo oyo bakangami na lisumu wana eske bakoki kotya litoi te mpo na koyoka yo mosa na Nzambe ezali kobenda bato ete babima na ngambo wa ndenge Noe azalaki kosala papa na biso tokoba na moto toli kosala pamba te oyo akokangama kaka na bokoko liwe eza kati na ye